y a Gabi. Gabriel, s'il vous plaît. Naïbi que tu as besoin de maquiller, tu as besoin de battre la biche, tu as besoin de battre la vie. Bilo musu bato ba lobela on ka po ba lobela. Soki Diana za na bon moyina ni na ebisa en face. Mais le roi azate na lobala nan. Diana ebi bien que esika za na kimia soki ezali ka telemi error lobate wana semeki nanga abando bien na semeki. Relation ezalaki entre elle et Hervé. Oui, relation ezalaki mais ya mwana te. Toyebi bato babotana mibali. Mibali pe babotana basi. Kolobake te basundola pe bazali mais Hervé là c'est quand même bonne volonté il s'occuper na mwana. Hervé wa na mwana Diana. Te mwana Diana za mwana Hervé te. Nana le bélier. Donc on est gêné aya retourna ngai ngam na oloba. Je te dis mwana Diana molimo ne pe manana kimia soka zalaka linga no papa mwana Hervé, biso toyebi Hervé, mutaboma Diana na choc. Pique mambo le beza sérieux. Oh, mais nazo le va na bika sérieux. Petit frère na mais ton petit frère na ke na kuzo benga ra, grand frère. Amunyo so sana Kishasa. Na lobi bien mamunyo so sana Kishasa. So les 190 na ebi. Bande ko balandi ko ni télévision sengoza la kana ngai mingi ya kozara liboso na bino. J'aime vraiment passer chaque minute de cette émission liboso na bino parce que bino na biso na bazara beaucoup animalamu ezalaka esengo pe kimia lisusu koleka parce que na yebara que ce qui bino bozo landa bo pesa ka ba feedback na bino permettra biso to changer, to améliorer, to bakisa, to longola. Oh ni ezali ya malamu to mabe yango wana nazalaka na bino mingi. Hercule Bambo voit tout depuis Londres na Pesiombo te talaka wa bokola bilamba na ndako ya taraba kombo pe kombo ka te parce que lamba singa pe nzoto soki nzoto na kombo sangani ndesala mamba bien parce que latino pe kombo sans nzoto bien ma plein donc yo nzoto eza elamba eza makambo eza ya mute sala que azala na biso pende kaka to misana toke komona mon général et puis sisokola na Dijon to pesi mbote mingi azali sponsor officiel na chaîne oyo jusque là so polingi ayo kombo kota ndeka ezala kati numéro za na se obengi to solola ndenge esengeli pour esala biso bien. Maman Esther na Paris on est à tout le jour. Nala mukaya zala na biso tambola na biso to priya ensemble to simba na kato kindaka elongo tika nzamba pesa okinya pesa motema na parce que ce que tu fais pour nous là ça nous dépasse tellement qu'on n'a plus de mots à dire, on n'a plus rien à dire. Pendant les na yeko kutana na moko ya bayi théâtre il y a ça la réunion na classique na populaire ya mboka donc moyen le bara théâtre populaire ou classique exact parce que azali tellement polyvalent que bilmo boye baye po boye bien déjà ses œuvres on en a tellement parlé. Ça a tellement fait parler, ça a tellement fait du bruit qu'aujourd'hui, Tolingi et Azalana sont ensemble. Et puis, Boyebi qui est dans le monde de théâtre, Nungu, Ezali, Benda, Simba, Tika, Baronde Mfobaye, Baranini, Balela, Gindeni, Sukiraki. Il y a un pas n'importe quoi, après télévision, Mali Solo, n'a qu'à couper sa imbote. Natiki, il y a quoi à se présenter. Bonjour, Papa Rock. Bonjour, maman. Bonjour. Oui, on a rythme Congo, ça va. Rythme Congo? Oui. Rythme théâtre ou rythme Congo? Non, on a rythme théâtre dans la carte Congo. Dans le rythme Congo, ça va. Ça va. Oui. Santé que tu as au loba. Bon, pour la santé, na dit que Nzambe ayebi ba oyaye abate la ka apesa la kimia ndenge sengeli. Bon, pour la kimia naza déjà na. Na leli pour la kimia naza déjà na. Ce qu'il faut moko se présenter ni. O ba yebi nga comment na ngai na lingami ba benga Papa Rock Sumbu. Naza artiste comédien. Voilà. Besoin bon. Besoin gagner mana. To sigiwana. To bakisa te po. So na bilan de ça va titre académique et un tina te de art na artiste. Oui. Complet. Au grand complet. De logo zangezate. Ni poussa yo exactement comme artiste. Né avec eza makambo Congo. Pour misuna Congo ezala nga sa ina ngai informatique de gestion mona ko se komi borane. On a comme journaliste. Mais sur tout ni base journalistique il y a rien quoi. Est-ce que yo par occasion ou c'est carrément un don ou bien ezaki le royaume depuis quand? Bon, j'ai le comment on a depuis kala mais le quoi en famille mututel ya ko permettre mutu à ça la théâtre. Donc na mi pesa na la classe na salle star et puis na salle électricien de formation, na salle électricien industriel.
tant on assiste la classe na to kande zalaka comme luka comme sala ndena ko se retrouver dans monde a nazali ko déjà ko sala on a ba parler na biso to kola na on mais ko liboso batu c'est un peu difficile mais tant ninga na mo ko champion kelo que je salue en passant même ta intéressant à mon chaîne to zala bo tout que nous to répéter to tout monde ko évoluer et par là que na kenda na et tout a commencé zana banini nyango et puis yemoko wa memayo kelo azana une étape nini ya cinéma lelo to artistique kelo champion kelo na étape ya cinéma zate donc amikunda yemoko to sala na ba on a film moko à l'époque il y a TKM donc exact donc net boye précisément son abina lo ba il faut il y a 19 ans passé parce que ba répétition nga il y a liboso mona nga il y a liboso kecha na kendaka na yazaki mwa mukie référence à donner là au collège ande bambula na théâtre ya mwana ouais OK kecha te pesi ombote parce que ça référence kecha tikala yaya ayona tikala niba te pesi ombote po yom tozo la kisapende ya solo que papa musala komi wa peke yo musala na do yom to ala sanga ko kola na théâtre donc la première répétition maman nazala te jour ngo et sali que ton champion nous a mo chena na mwana et puis moi bon talaga bana ba jeune to epé trop jeune nanga mo pe na jumwa na simbi na maboko ba photo ezali la première répétition vraiment to c'est prochainement ou l'accepter ba photo dans ça la biso bien donc depuis là jusqu'à aujourd'hui quel a atika nae yo mutu mutamema ki akundama yo continuer na masolo en tout cas ben le ko yeke le mo le katinanga ezali lukaka exploser. Alors, c'est un ami de tout le temps, to kolani na bango na Pascal, ponga ko na Pascal. C'est route mo kali na luka na ba ebi, bana to changu na pesi bino mbote trop. Donc tant na bandi ko évoluer et pas ya Clara international. To ça na ba film mi balé mi ça to na TKM après quoi tant na ko longo na bina na juste décision sa famille nanga et j'ai quitté na ko na bina za kombo nini groupe Neptune Zalaki Planète des Stars. Oui, Clara. C'est par là que j'ai commencé. Après, tant que je pas Clara, je n'ai qu'une souka place à la famille dans Namoko. Que sous Pascal comme elle a passé. C'est ainsi que je s'installer par vie au Nazati. Dans deux aboués, vous n'avez pas Queen Mother. Naza la mise en disponibilité pour la mise en disponibilité la mise en disponibilité mais naza ce qu'on appelle donc ça va fabriquer net en Chine made in Queen via donc la fabrication via donc tout le monde le biso na film ma vie wana nde na lobi na yo soki naza on naza via muta fabrikanga okuta banani tant okoti na groupe via okuta banani nakuta ba boni tout CV nakuti beau garçon petit na ya kati nakuti Hervé Aurore komba mwana na suka nakuti sendoi awanga na mwana Hervé awanga na mwana zana si sa question na si sa ta question obanda o défendre même kasi be donc Hervé awanga na mwana Diana te mwana Diana za mwana Hervé te Hervé c'est mon petit frère azana Londres sika zali na peso bambote ngana lobelié donc on mone gêné aya retourna ngai ngam na oloba obi ke mambo oloba ça sérieux oh mais nazo loba pe na bi que ça sérieux petit frère na mais ton petit frère na kendara kuzwa benga ay grand frère ta munyo so sana Kishasa na lobi bien mamunyo so sana Kishasa so les 190 na ebi ba pagai na nyonso asala na revoir otika paga ya munene na Kishasa be vient na mutao Gérard na ngama na ke lukabasi yeso no wangala ki wangana na ya na bango pa vient en tout cas Hervé mukola mvita majesté atkala wanga biso to wanga na bana te je te dis moi na Diana molimo ne pe malona kimia soka zalaka linga no papa moi na Hervé biso to bi Hervé mutaboma Diana na choc papa mtako totiki na makambo to kotimba makambo Hervé bato kutaka tokena msite na bato ekutaka pa Hervé nakutaka Hervé Aurore nakutaka Stella que son nom repose en paix nakuta Fifi Miele nakuta Papi Djika nakuta bato belé ba petit sœur bazana belé
Open à tangité de vous comprendre là vous êtes trop. Vous avez qui trop bastanga qui minute mais tous sont énervés. Sans problème. Na qui énervé na qui les qui a vie. Oui. Donc les qui a vie à Botolande Diana Mobali parce que les qui est kolo ba kolo groupe. Nanine pselo moko. Au monde si faut na lobela likambu ya Fifi Miel na Hervé na Diana. Au monde eza ba vie privée na bango. Mais ça va bien lobela yango. Quand même faut le bon oui que likambu net ngai par exemple nazala choqué tisiko parce que Hervé on a se plan na été pour nga na yebi que yende mutasala que Diana kufa. Ah bon? Te Diana kufa. Yoka na biso. Omoni toyebi bato babotana mibali mpe babotana basi kolobake te basundola mpe bazali mais Hervé a quand même bonne volonté de s'occuper de moi. Ok? So kutu mwana oyo yanga ndoi na ye nakovanda boye na palais abenga te natindela ndoi nanga mpo na chik natindela ndoi na mpo na chik bo akombe plus forte raison mwana oyo mo aboti donc bilo mosusu bato balobela yango mpo balobela soki Diana azali na bomoi na ninga nayebisa en face mais le aza te na olobana nani Diana ebi bien que esika aza na kimia soki ezali ka telemi ero oloba te wana semeki na nga abando benga nga semeki mais relation ezalaki entre na Hervé oui relation ezalaki mais ya mwana te na bandeli relation ezalaki mais ya mwana nde te wapo akufi yango bomo loba bon est-ce que tokokuwanga na bembe to towanga na mwana aza na bomoi naza na bafoto ya papa na mwana na matadi na baimage na ye nyonso yemolingo atindelanga bi kulutu tala bana na biso bango oyo tala ye oyo yanga na Diana yeyo zwa bona osangisa na bao pesanga résultat matadi mpo ebie naza na nyonso na motu badetail nyonso na sala eloko pena nzala benda kiti eloko pena nde na yeli nde yango wana avant tout yango après to avancer pour nga lelo fona nalimbisa Hervé Aurore la combo na yo mais siko on a ligne de tobo parce que lisolo clairement pour na comprendre qu'est-ce qui s'était passé ni ne kaboli Diana na Hervé Aurore ezaka Fifi Miel ndenge za bango ba na matila ngo kol ndenge za bango ba kolo groupe ninga ye na mobali ne yozue na nko après tiki na choc Diana tikala ko na nouvelle vague te wana lo bango en tant que conseiller principal groupe nouvelle vague. Donc, et puis doyen, ça fait pratiquement 17 ans dans le groupe à Nouvelle Vague. Donc, et puis, nous avons signé ma responsabilité. Donc, ceux qui m'ont dit que nous avons fait dans la bonne d'été, la vérité, et puis à enterrer ma cambouana. Hervé na Diana, na Miel. Ceux qui sont dans la relation, c'est la Miel. Je dis et je le répète. Et puis, ils ont engagé là. Na tuni mutu te conseil pour na lobango. Oui. Émission Mabé. Donc Miel nda banana Hervé Aurore avant. Mais oui. Diana Yassima. Ce que yo lobi lelo que Diane mutabotolaki abotolaki Fifi Miel libala. Yoka, son abi que Diana botolaki Fifi moi mobali. C'est trop. Au moins biso mibali hein. Na roza na 60 basi ba on so basi nanga. En passant, na ministre nous a combien? Nana moko. Mais yo mo le lobit. On a 60 biso mibali. Ndo na miche na place mibali. Donc biso mibali to roza na 60 basi. Hein? Non, émission ici ça va aller. Donc si puis palpite, non comprendre le souté. Donc si ko bande pendant histoire bien. Donc Fifi Miel mutu bandaka na Aurore. Après pe dernier ko taka na kata liste. Ba kumba na kaka. C'est que quelque part non quelqu'un malembe c'est que quelque part Aurore ti Diana zaki na zema mutu mususu ya mbebi mana Diana bon omoni likambazemi en tout cas pour la franchise mais naza nango comme tungisa note naza deux pieds sur terre na mamna oloba parce que j'ai eu le temps de parler avec Hervé Aurore moko l'invite à mon fils que je salue na Londres bisika zali alakisa nga noir c'est blanc abombela ngelo te mwana Diana aza na papa na
soki Hervé azwaki makasi ya sunga mwana wana oyo aza mwana na biso na par alliance ya mama na ye eza po aza mwana oyo ndeko na ngai leki azali kovivre na mama na ye donc yango ezalaki à tout moment mwa moke kotinda mwa moke na ndenge mabe te ata ti lelo akosala yango sans problème. Sikoyo Diana ti akufi na Hervé bacontinue to batika te mpona relation na bango mibale ekatanaka nango ekatanaka kutu bazana na Kinshasa nana bimi mboka te. Bon na miel tala caméra te tala caméra na miel on a miel na miel bakata pesa na miel na Turquie Hervé kuna bazotinda na ka ba bombe na cc ta ti e oboma moninga yoka na bisolo mo omoni relation malamu soki iza déjà relation pour na kabulango za pasi miel akokene na Hervé na West neti bo va cause à peine engagement mo quelque part so bakutana miel baba tu ko solo là il faut que pexi bango zatin et surtout que toi batumo te bi ba congolais ba solo là ba bien bo kutana pe bo solo na bino l'aise bo kabon ya kenzana oli ngala sosuni ba vérité kandinga na yeli ah mais déjà na ba vérité kandinga yeli loms. En tout cas pour la vérité na épisode déjà pour nango pour na likambo Hervé bo effacer babilo kwana mwana na za na papa na ye soto sisa na l'action ba photo o Hervé ye moka pesinga pour la sape bandi minanga problème na l'action ba on zo ba mona papa na ye na mwana to kotozie longa Hervé na mwana na papa siko tala siko bon moni ngala na parler hein on a 4 enfants Kecha, Chalamama, Fabrice et puis Hervé Yasuka pour le moment. Mais ce ah bon, Nazanam. Ce Taliban on a mona ke bango nyoso. Moi ke bano baba na mututel. Voka. Eza pas si pour oboti mona ke landa ba no ko compliqué non? Ngana mona tante na ngai moko avandisa ngai bisanga bitala omoni 4 mois na ngai libana ngai pantana tanga botami papa la lobi jamais ngana zaka na bana boba libale yindi tanga ningaki na ningaki neti leo na pokwa mama ya mobali lobi zelanga nazo uta mbujima inazoya to sisa makambo tanga ye amimika mona bi mobima ya leki na ngai kufa libala wana evanda likolo nango likolo mutakufa oya biso mo evanda bongo za gite poto na mutombe mwana na te ay biso ke oyo eza mobimba mutakufa zate papa na eboyebi papa na yebi na photo na ye na na kombo na ye ndenga publier mwana na Facebook na ye c'est très compliqué kombo na ye il faut la talanga kombo na mutute na on a téléphone ça va to la sabino ye to charge à la sabino ko faire tel problème on mais poni Hervé à se défendre penzata na makambo wana et puis fifi miel également ti lelo uti ko bimanisi su lobby awa ngamba fifi miel wana mpona nini ba se défendre ka te tango makambo wana ezalaka ata ko sala ta extrêmement kokaka ya mukie po boye bato banga TV bo sala ka na TV. Bon le problème c'est quoi au moins nde to toleka na ba télévision boye lelo mutu mwa ko bima mutakalisation na télévision ce qui n'a pas ba nerf solide non le katina senga pardon OK. Donc likambo Hervé ngam na pseka lo baté ngai na tagi Hervé lo baté attention à l'ande mission a yipta no que te mutona pseka lo baté a répondre de batunyo so wana na oba ofinga poko finga dans ndenge na biso ba finga facilement mais so kene na ba norme ate ofinga te to ke na ona boye wana ga motema mabe vous comprenez donc dans ndenge wana mais et pour dire vrai na solo la miette na solo kana Hervé na tourner mon frère ce qui réellement mona na za biso loba aloba ngai ozayo moto mpotuninga oncle pena Kinshasa na tata mwati batuninga soki mona na za biso to zoye to zangi fufu ole sa été po biso ta fufu na maya munga petia oliango fort akoli o ngai ba fufu na solo ka bakaboli katikati likambosi tala bonne santé
tobanga bon tobanga banate mais wana en tout cas papa na ye batela mwana na kimia na sepeli koyoka bongo et kozala esengo mingi mpona bango mpe balandaka biso comprendre parce que likambo wana ezosila te ezozongaka il fallait quand même qu'on en parle voilà sikoyo tozongi susu na carrière na yo tango okoti pas vie ya ti lelo oza na mise en disponibilité on n'en disconvient pas mais toutefois ni mokolo obanda nzonding ane nini ti lelo okoma combien de films en tout cas pour pas vie ya nani okoma combien de films et puis libanda ok non tozonga na mpona tobanda koto tuneli parce que et pas vie hein, moi je pense que Queen Mad ton habit que naza fabriqué na ye il faut pas tout comprendre donc na yaki na kingai qui moga qui mutukaka non le qui na non qui mulu ba côté donc nazaki normal quand nazali kuna tuninga jumoto répéter ah rock oza muluba ngabi oui na muluba bon po bimisaka ki muluba na yo wana yo kanti pende eza bona Kinshasa oyo muto akomi filme ne abengi elombete abengi ya sele tatangela de kombo ya sele masasi siko to babengi alobi babengi elombete babengi ya sele te babengi yo poza mulai bimita ko muluba lego ya mto bimisa yo muto sali na zongi na vandi tanga matinga na tatami na bandiki muluba et parlant de makambo nyonso changer na misui na micheka na ramba tout bien parce que nazaki na poussière na 2 ans carrière à comparer na président Lombe na tesco Lombe Nathalie ya sele biskati na pona ta théâtre kabamba ya sele na mona bakizengi na vie na mais atikala gravé na mémoire nanga et puis na ga fan na ye wana le bango partout naza wana kulutu nanga donc eloko pese ndeza tema na inanda kena makamule bele na lingala zana na muto bien que ti lelo passe ya mwana na ye to mona kizonga ka chaque fois ka kenda to tu kolande pa uti il y a quelques semaines kotika moi gerbe de fleurs na cimetière mais ndamba peso ka makasi ya sini oui donc ça passe mutu soit peur de être cher na eza bongo mais mokile soki te la vie continue ezali c'est que etikala le problème que tant on a bandi ko évoluer bongo na bandi ki muluba ba 14 ans passés mukomo na vandi major Bisadidi téléphone est sonné oza pingabla na pali wala nani ote major Bisadidi kulutu boni na la besoin d'internet ouais na yoka kae na yoka ba soki za na bato o ba sala banzonzi na Kinshasa aza parmi ba grand ouais na ba CD tout monde ouais na ba CD wala coup de période CD internet nonte nde major Bisali la benga na incarné na Kimelo na liboso ça na nzonzi film na liboso eze Kimelo et par là tant on a salé Kimelo jouer na banani ne Kimelo ba grand artiste au bando moi na télévision jouera na banani Kimelo à l'époque ils arabes banani il y a liboso na moi na télévision là qui jouait de Londres on a joué occasion Vanessa Kamoto discuter de travailler ensemble il y a mis balé ezaki ya sele masasi na ba mo na musika ils a joué na prochaine et puis à conseiller makasi par rapport ya compilation physique na ngabi petit musalo ndimi ko sala na compilation physique wana ngoso kebito okufa par rapport à mambo na mokili donc wana la conseil pesenga donc soko tamboli malamu c'est que les femmes donc abina zande basi balinga yo ina option na déjà ouais nga bonga na miye bakite yene mtamona ki abike na zande basi balinga mobali azala nazi lancer na ebilo ba na ebiko lata pona ebi na ebi donc quand solo liste ainsi que nga il faut tirer beaucoup d'attention. On a eu à parler à peu près 2 ou 3 heures jour on est Kimelo. Bagaki mo bele vie azalaki na tourner na bijou la reine roi moi sinanga. Bien que tout même tabomenga na Kimelo. Abomaki yo. Abomanga na suka. Na bien. Ah na film ngo. Na film. Abomenga na film. Ouais, bijou la reine azalaki moi sinanga madame tabakisi, tu na pasteur de la foi. Ouais, tu veux que belé. Oh, tant que vous comprendre. Si on est Kimelo tango bandi différence ni mona ki entre Nzonding
na théâtre banda au sala tant équipe me le côté na terrain na bi ke ba chéri pe ba yaki kande balinga ba option ba yaki on s'en met différence ni mona ki en dehors ya ba chéri en tout cas pour na ba chéri balonga ba déjà na mutu na ba zalate oui ba yaki quand même théâtre bon na baya penande to cancela te ba yaki ya bon na ndimi ba yi pona sepelisa bon tango na koti na nzonzi na scène na ba grand na monike na biso to bundanaka tableau moto go beton ba 4-5 minutes mutu nyonso a besoin loba mais na ba grand ozomona ke mutu na muto tirer dra la ngambu na ye et puis boka bola na ba espace même na tiko eloko la musa na pena oh jumo na va na parler ba voisin na ba swana na que même na ko swana ba to ba yokanaka c'est-à-dire oya oloba asilizi mususu ba lobi mais quand biso qu'on a théâtre to bien au chevauchement mutu nyonso a besoin loba différence le besoin na mona ya ngwana ko sana ba grand na biso ba amateur à l'époque pour le nom la professionnel. Félicitations pour la tâche sur le théâtre, c'est pas donné à tout le monde. Et combien de films déjà au coma depuis au banda théâtre Tilelo et puis film ni na ba film au coma au yo mo so tani le baraté a pena bimisa mayele. En tout cas pour nous comme film nazana ba film depuis nazali nazana ba film moins 5 aussi na coma maintenant on a exploité en côté parce que mutu pena na pesi espace à exploiter te na yebisa pe bato na linga za mingi acteur qui nazala producteur metteur en scène non et le qu'on a ko yebisa les abos tant mutu azokanisa ke non mabezali mabezana ngote mais comment on monte oiseau mona lokola ke likambo moko eza mutako kufa mutako kufa te c'est un peu ça ouais vraiment différence en bala mo tant que koti et latina nzote pe simbala moko ndenge mususu mais Nathan nous sauve na théâtre le 17 ans 19 ans 19 ans jour pour jour na kati ya théâtre yebisa bisonan nini ya kitoko ozwi na kati ya théâtre nini ya mabe mwana na moi c'est ça théâtre. Ok, moi c'est la grande sur le théâtre na kolinga kuta na babilo ko na kuta na hotel c'est-à-dire azuna no diplôme na e atangi ba étude na e ce qui un jour olinga salango akenda taina c'est pas un problème que ça la théâtre populaire en tout cas ce n'est pas donné à tout le monde et puis il faut en avoir un nerf solide je dis bien il faut en avoir un nerf solide. Pour le ok. Na mobali c'est encore mieux. Mais na basi bakuta na mambo belé ya malamu pona ba mususu ya mabe pona ba mususu. Ya malamu pona bato balinga ko saki ndumba. To ko sala ba désordre. Ya mabe pona bato baza sembo na musala bango. Na linga sunye pelo mo pona ndeko na biso mo hotel loba. C'est que nani la duchesse autant le belo moko est très important mais à l'esprit te à pardon pourquoi le bague est vrai au sein pardon pour ani il y a mon qui n'a pas de duchesse le bague qui vrai oh il fallait pas signer la pardon mais signer pardon pour bangaki nyo so le bague est vrai et ça la mama kasi na lobby susu nyoso le bague est vrai et ça la mama kasi mais ça la mais pas mutu nyoso te mutu nyoso beta sala ngo que nous na 6 répétitions soit 6 émissions na commission moi si nanga non mutu ça sala ngo te mais na un poignée de gens ba sala ngo chaque jour et puis ça vie na bango Nicolas nyoso mais oui c'est comme mutu bon te na sengo pardon pourquoi maintenant so muninga zwaki quand même avec mon tout te azane la ba au moins on le ba nerf solide wana rose à nos star mais devant fait accompli beaucoup qui côté le mela likambute esprit fait zala soko le bi likambo assumer responsabilité na yo netonga na lo ba na ebike mutu mso ko le ka fingilenga c'est pas aussi un problème mais l'essentiel vérité est établie même na primature batu basala désordre même la présidence to bandaka na sommet okuta tonton moko boye ya caissier na tantine moko boye ya protocole ba kubanaka eza nango
mais ce qu'on prend les bisous faut que mon la dichette à simba mutuna na mutu non alobeka vérité confirmer biso lelo que désordre tout le monde dans le théâtre penande babeta on liso za la bon non désordre c'est désordre bilinga linga oya linga ke pa oya tout na Congo na lobby susu mais pas bino de qui ya babi d'ailleurs ko kufa ba bazo kufa na théâtre c'est à cause de ça ah bon yoka na c'est ba prophète ba bimi ba lobby yoka na so au moins tant prophète bon net nga bona ndima de ba prophète mais prophète mort autant ko loba avant mort il y a deux artistes ba kufi déjà ceux qui trois aloba ki ngalobi 7 personnes ba kufa ceux qui boyola bon ngaka yoka na so propos na prophète Cédric to recadrer na makambo Bible lobi na biso boye yé moko nzambe nda yebi jour ya vie ou la mort donc il n'est pas révélé à tout le monde c'est pas révélé non non au monde il est bolinga raté maramata be kota la maramata il a révélé et ça lui sous les fêtes ma beza sous et la biblique et la biblique c'est vérifie soki pe mutati ninga temba pe sanga verset biblique on est la biblique donc le cas biblique mais le quoi pasteur se dit que ba 7 ba kufi de combien mais yeba ke biso to kufa pa yoka na biso na 4 ba kufi wana na 3 déjà ba kufi mais baza ba star il faut bembela bango yebanas et puis pour les télé yebana kente la kufi pour les gars na télévision babi bolingi kisi na gambela ba mama gambela ba mona pasi ernyos mibali ba kenga kenga basi ba kenga kenga mibali babi ko mususu mama moko yo kanga mwasi OK mwasi na pa utaki na tongo kanga mobali wala da mwa ba kanga na bango oyebi sokuta na mwasi wakangi obongo il faut senga nzambe merci alingo minga mosiko ya ofele bozo simba te il faut kango suna kisi potikala ya ye lepe ba kanga bango neti nga boso na mwasi na wakanginga mama kanga na ngai si tu sais que na linga ko lisusu okanginga lisusu mais la veine na l'aise bon attends entre nous na linga ka yo olinga nga omosiko ya biso mbali be mukie obina bakisa bokoko okangi ngai omena tikeli ya yose c'est époque ndana pona kisi ya banda banga te na ko kota ngote mais na kota ngaka moyebi quand même que ba kisi déjà ezali so yo na retard ko kota ba kota ka na moni na bino baza makasi omoni muto se dévoiler facilement te na zando ki azate surtout na kishata to ba hypocrite atangane na boso na bilo na nzoto na ko biso facilement te na nango na ko zanga hote na zanga ndeni ka ngala li yamina ta wona tala pe kuna tala na ko zanga ngote na uche mona rouge na noir do sogi mokili ezaki malamu te ndenge aza vite babetanga mbasu na muchopo bakenda ba opéra ngo na hôpital il fallait mutu mo akanga ngo nanu après na tika su bongo waya na wana bilo na Patrick kata caméra tokeni kata monsieur Sidi mutandimi ye moko na biloko na ye to continuer vous êtes d'accord to continuer ça va zo continuer mutana makambo OK makambo za ndeni ngayo kaka makambo za ndeni obukenda ozawana babeta qu'est-ce qu'on passe on n'a pas nani pona nini nani mutakangia ngo siko komina nani c'est bon omoni tant mutasalo mabe ya bano satan de gana liwano et Dieu a fait grâce na nzela mutu bakangelo kwana et na nzela mamo livre ba opérer yango ekutanga à peu près $7,800 na futata infanté dans l'hôpital et c'est l'équipe à 6 ans passés 6 ou 7 ans donc on a la 7e année on a succès au fou là muta yini ngala na sale lote oui et puis le bana non clair na kata mutuka yo za lokwa kincheko bimala bilamba lokwa muta vandika yo bimila bilamba na tout n'est pas question place to kende mamoli va maman na to mamoli va robota mwana zoba netio je lui ai dit ça kata bitana lo ba panzani makila déjà kombo nende to bomba kombo na ko tanga te poser ndira poser succès azape na hote voilà apparemment bato ba que la bato mini za bato ba l'échec apparemment ba ponga na pas la ba l'échec te
na le biba to babo ki la baninga mingi ba l'échec yekutu na kotala bwa ko appelle le premier mais tellement dans l'esprit a monika ndenga la zali la mo wanga ni le premier mambo belezo zanga donc bazan l'esprit ko lo baneli kambo a lobby mais a ko le appelle bossa batu ba moniki yeyo mais esprit exact. Bimana combien de filles à théâtre sincèrement au lobby est sur la franchise car Bimana combien de filles à théâtre hein? Combien de filles peut balinga yo na théâtre bolingango mema na bana isuko na nzela est-ce que linga fille à théâtre bovani nenda kumoko balier bon bien que doza na moi mais ce qu'il fallait ça là en tout cas pour na fille à théâtre pour na bolinga baza basi et puis babasi kitoko nayebi batebele bakuta basi ta musu na boulevard a joué pas comme c'est moi sanda théâtre de comme boulevard non on a pris cet exemple parce que bino de besoin biso que batsa théâtre ba bandumba ya on a même bino kana contexte wana c'est-à-dire batsa théâtre bat bakansa ba bandumba ngana yebisi bango ke mutako longole pe na théâtre a comme c'est moi sanda a balier pe a pêcher forme o ya lidon et pas na biso mibali basi bazaka lokola poto na maboko a potier c'est-à-dire yom to ko pesa moi ci forme yo lingi voilà donc ce que occasion ne pesa melanga la ko ya salango na ngana hésiter te po babasi kitoko et pesa melanga te na za chance wala te OK c'est bon de za chance wala te mais siko e bakata bon balobi na théâtre mikolo ko benga mutu yaya tantine mama eza disumu bon ya e bakata pour c'est clair kaza yaya ya e bakata na mado Karine Yamado ezo yinda la ndinga mukete babwaki la kiembaso babwaki di mwana na MPC batu balobi ke soki ndenge nini Karine Yamado ko la kisabon kaza kitoko nene botai leki ya Gabriel ya Gabriel na lumi ya bakata te Gabriel leki ya Gabriel nene botai aleki asokoli ya bimisi na basekele ezaki ya kobimate bimi libanda yo conseil ne kopesa pour guerre ezo continuer kaka so wasai na tongo wana kuna na 12h30 asai na 14h muso asali na 18h muso azongisi yo ni nokolo en tout cas pour la Gabriel voilà c'est mec qui na ngai c'est mec qui Gabi aibi poli na benye c'est mec donc bilo musu boka kango bara ngo mutokolo banao talika so eza malade okei ba traiter et puis bimi na mambwana so yini nzambe kangama na nzambe tika masumu mambwana ekomelo te so poko ka nzambe te lukesika motelema kangama makasi place wana pour que mambwana ekomela kote oh ngana ko sambela makasi penza te pona muta masumu puis miso talaka donc nakobi maboyo na bando tala basinga ko wana ndulu ka mambo ko sabilo mwande wana donc nakuta ngala ba problème alors pona kuta ma problème fona da sika mona telemeli soko sona na bango wana oyebi sa ba vie privée ou bozala na ntombo kena ba tournage et consort et ya ko s'étaler yo kuto bimakana nani o zaka pasha mobali no apoto sala ka boye ko to bimakana bana moka mikezo bundisa bango et consort en passant par là tangu ya Gabi souvent ayaka la vérité moko et ningisa internet et ningisi na vie ya mutu conseil ni repesa et puis ba secret ya bongo to mezo bimana katikati ya bato na kombo a Diana bimini susu yo mutu zaki pene ya Diana okoko le bani en tout cas pour na kombo na Diana na limba tika molimo vana kimia nde na otolo bango tout à l'heure na début émission ya Gabi Gabriel s'il vous plaît nayebi ke tu as besoin makelele tu as besoin batala biso tu as besoin batu bayoka ko zali na vie parce que loko le kami na kati na baza kake elo musu po dans vérité te mutu alobika po batu bayoka voilà pourquoi na se méfiaka mingi na mambo na bango na boya ngo parce que mutu akoleka na teva akosika baza na besoin pourquoi batu bayoka alors pour éviter tout ça luka toloba makambo eza normal et ko leze muninga te de façon que même soko sa émission le bi maman boyo ebi que no mambo na le déjà na vérité attention ezokiso mais la vérité que na ko solo le kambo ezokiso te voilà donc ya Gabi mais qu'un peu ko bongise le beli et puis na
Yamado wana bazaba yana yo soki yana leki moko benda nezali neti ngai na kimuluba na wana kondana mingi leki foza na ba réserve mingi pour répondre yaya soki yebi ko répondre yaya te ozala ba problème mingi na vie voilà conseil na kopesa bango lelo bato bele balobelaka batretaka traitement bokenda kozala mo livre to mama Denis Nyake kozala bien te ezalaka basoli mama mtebiso nasa na uzomona dana bato to benga bakende kozwa kuna kende pas docteur Mwep et na ki et le même jour na koma ba 6 heures na hôpital mwana docteur Mwep utaka libanda babengi azongi auto Lubumbashi babengi babi mutazana il faut opérer azongi uniquement pour ngai akomi ba 19 heures abia ko opérer ngalo bia monde na baluka na mabele habité so na tiki moto douleur obome na kota na salle d'op na 47 minutes donc ba traitant ngalo bi na tongo na zone normal ba opérer ba bimisi eloko non na zopso na mobali donc mambu tout normal na dobi lisusu na dépenser ata un ronté bato batretaxaka que ezalaka kindoki na sima yango zo ba comédien lisalisi wana eza lisalisi moko bien te o ba première dame ba opesa bino sio le banini exactement est-ce qu'il faut continuer est-ce qu'il faut bokima yango est-ce que comment et puis liste o bokeni la ba mo livre même ta sala en tout cas nasi sala le kamba hôpital et puis na kota liste omoni tant bato ba bilo ba témoin vivant pe bazali moi je fais partie à ba témoin vivant tout le baka te pour na loba bato ba ko loba ki que non maman Olive traitaka biso après okufi te liwa eza na ko kufa siko loba ki po ba traitanga ba 7 ans passé yango na kufi lelo non prophète les gars lobi que ba kufa 7 so na kufi lelo loba ki non parmi cette personne wala la pena na kati donc babilo wana batika biloba loba na ba sala ke bazana besoin batala loba tama malonga donc pour la mambotali hôpital en tout cas là za témoin vivant la kufate ba traitanga na bima na parler na viva bien na ba na sanso pour la kambotali liste à maman livre en tout cas naza na précision mutasala ngote yo babenga oka nga babenga nga ba vandiga na tongo bo téléphone sonné le cas na bureau aux invitations na kepe na zui na kena na bureau maman livre ndo bisika toza ba invitation wasi ko ebi mutasala liste naza trop si po bisika basaila la liste na yebite mutu abenga ngai nde na yebi kombo na yebiso na kulisi po bato mosusu bango bando benga vie wana lo vie mendene benga ka oki kutu eloko te mpongo azali eloko te bakanisa bon bona okosa bayebi na wango eloko aza eloko te théâtre soki osali mikolo ezalaki wapi biaka tokutana na batournage moko boye meke théâtre soki osalaki ezalaki wapi naza na précision tournage ya suka te mpo natournaka presque chaque jour mais il y a semaine passée natournaki pa Arsène Matadi na babiloko na Kinshasa eleka na deux chaînes ya internet moko epi na tente moko voilà donc semaine passée nauti tourné pas Matadi donc lobi su na bandi tournage mosusu ozala na idée te mposa ya groupe na yo banda mpe koévolue ndenge tomona mpe bamisusu basalaka to Queen Mother ndenge oza mading Queen Mother donc Queen Mother tiliwa quoi te Queen Mother tiliwa te ngaza flatter te Queen jo mona otika mais na okabwana nde bato bakabwana na bato te mpona bimashe biso il fallait nayebisa papa na ngai mokomo a papa nde nazonga na bakwiti na pale boye na se décider na vendre pas na moi tala koti deze na fongo la porte nanga et mukolo na ezaka ba umela déjà papa so binanga est-ce que ko foutre la ndako na bina kena so na kokite na ozonga ça fait 23 ans depuis la longa ndako na 23 ans donc pour la Queen Mother na kabwana mena ndenga bien ya bien na ozalaka na groupe wana si un problème na yaka nde na yaka nde na kepe na encadre bakoko na yo parce que famille faut panza na esala molai faut histoire na yo continuer na revivre tiko sui kaka neti nanga na loba orchestre moya oluka na problème na loba kaka bon nga na synagogue na lobika
Tout la gane ti pepe kala kufi en pi bakube kufi. L'homme kufi ok jazz kufi. Il faut moi continuité aller bien. Donc jour nous en a été na oyebisa. Mais pour le moment nous avons besoin na encadrer peu ba jeune na makaniso na za nango na transmettre un peu ba jeune wana. Un jour. Souvenir ni ya malamu koza nango ya via. Souvenir nini ya malamu oza nango pa via. Défaut nini oyo mona pas via. Avant to panza na fona panza pende internet na question moko sur via. Yo mto vana na ebele. Pour na bibo lo bano pe vérité pena mingité. Na lo ba vérité na banga l'autre. D'accord. Kuna za pour na za maman. So na bina na lo ba eloko nini lobi? Défaut na na qualité moko. Qualité na ala ba qualité belé. Mais moko on a déjà remarquable pananga eza ko fabriquer nga o nazali eza déjà moko ba qualité défaut na ye ayoka mingi le toy moko ce qui ça yoki mutaliboso ya mi balé yoka comme passeport yoka là c'est un défaut on a ebisa même en face mama tsoko bongo la bongo te eza passe niveau mo ba yebso ko roka lobi boye ololo baki roka lo ba bote roka lo belande moto voilà donc elo na ebisa ka ngwana défaut ayo qualité moko qualité ira asalinga moto nazali. Merci beaucoup Queen Mada, merci et félicitations ça parmi ba rare de femmes au babeti mutu na moni ba misi ba tebele parce que tant on a la batu mususu na théâtre le ba tanga ke ba utapa na yo vraiment félicitations parce que pas uta quelque part ou la kisa solo que ozaki penda formé quelque part yango nozo binisa pe biloko abongo to panzaka internet en te ku fera ce que ekufa na poser question bo silikela te. C'est pas de ma faute. Nga la zoro ba lo bananzela na ye nango te poser question. Yo ça dit 19 ans à Queen plus de 10 ans à Queen Mada. Non, on a fait na Queen 18 ans. 18 ans, ouais. Jour pour jour. Na bino 18 ans. Donc 18 ans na tout monde na ka. Chaque donc na semaine 3 fois. Ceux qui te déborder ba 5 fois. Ceux qui vont déborder ba 5 fois. Donc yo penana au pesa biso penana information. Ou après hein? Sans so. Sans son appel maman Queen et là sans arrière-pensée ezara na yoki na nzela na yeko tuna ndena linga ko mingi na yeko tuna donc na ozo pe na émission et kozala et ça nga esengo mingi ngala linga opposer kolo likamo pe sou likamo Queen Mada lele oui ou non Queen Mada lele ou non lele c'est-à-dire quoi oui bi lele te on a muluba so to ba blo muti ko lesbienne te lesbienne oh kuna ucho bala ba ucho kayelo ba lupon kala mite kuna bala non mais na 18 ans on a dans les oki ba komoni tangami yosko ti ovandaka na yiwana omona ka ikazaka na mwasi na ndaku ya mwana mwasi en tout cas depuis na Queen atia représenter ngate au mwasi nanga mais obana omona pika non comment on c'est trop dit tozaka na Queen ezana batu baloba ke ngaza mbala Queen na seka na la mabele ezana batu baloba ke intel mwasa Queen na tikala omona ngo ngamoko boyete depuis nazana yoka ngo oui na yoka ngo pa batu mais ngamona vivant non premier na été là je dis sincèrement na tikala omona jamais Queen na ba sekel wana zo la kisaka que non au moins si nanga non na mona ngote na mona ngote tu bala oui pas mona mobali mona mobala so babali Queen c'est mobali na bali mais yo ebite na mokili comme moi si pas bali moi si et comment peut ça oya Queen la bongo te obi comment journée te ana peza Kishasa te na tunika oyebi na ebate pona nini na yebi na koyebisa bino te bino kozabo bayebisi bino bandi kobenga moto wana allo papa obali po nini otiki ngai oatika yo te ndenge ya poni ye olo théâtre ya makambo tosala boni mokili yango bongo elo ni okoloba na baonesa balandi yo baquestion topose te soza sur que tozongela o lisusu mpo na kopose mpo tomoni mwa franchise eza mwa ndambo bien okimi question asuka même mwa franchise mwa ndambo ezali tozongela eloko ni asuka kokoloba mpe conseil nekopesa na bayeba bandi théâtre sika baye na bamoto moko tocomprendre te mokolo aza te leki aza te respect ezalaka te na moni na bino nini okoloba en tout cas mpona franchise naza nango epuis nalingaka mingi naloba makambo na omona to nazokanisa
moni soki nalingi napesa conseil epa bandeko baye na monde artistique nsima donc nsima na nga disons parce que naza na 18 ans na carrière na nga eza koflate te donc so nalaki bafoto mwana na nga en pleine répétition mwana na nga lelo aza jeune fille omonaki moto aumeli na kopango et puis depuis na banda na tika te le conseil nakopesa bandeko eza ke moi respect ezalaka bien mais lokola motu mosusu arata baéducation chez bango na parler atozongisi ye na nzela eza mpasi mpo abonga mais sauf que lokola boza na kati ya bato bozalaka na besoin ya bato barecadre bino donc eloko nakosenga bino mwa botose mpo bakulutu so naza oyo naza lelo c'est parce que namona liboso na bato baza bao nakuti ya kala napesa bango respect et bango mpe bapesa nga respect nakokuta moneti exemple sa eza ancien na nga na mosalo maza leki na nga oui so tokutani yaya ndenge nini ate bien ça ikimi eza c'est comme ça que ça fonctionne oui na bapibe na bino toujours joie na ye donc nasepela bongo et puis tolakisaka moto oyo outi esika na famille moko boye balakisa yo nzela donc mpona bato bamanga bato respect elakisa mbamo pai bauti wana komitungusana te ndenge na bango bachange te voilà komitungisa te mais est ce que lelo okokoloba na motu ke moto akokovivre motu lelo akokovivre na mosala oyo babengi théâtre akovivre nango akomi mpe aépanoui akomi mpe moto oui na moni na biso moto akovivre nango ka soki aza cascadeur et pour vivre nango il faut za biloba loba makasi donc so bapesi yo rôle faut za makasi na otanga bakombo ya bato oh non soki bapesi yo bapio kaka action o mama nga na pi petit pi vieux pi petit ya bapetit vieux na ye ngai koleki na nga kombo na ye spoon baby ngai petit frère na nga Jack obandi kotanga bajohn banani otangi mokili mobimba na bino sala libanga to siko na olongaka place yoza ospoon osololi ndenge nini ozo comprendre parce que bakashe bapesaka biso wana yango nde ebomaka biso parce que pendant qu'on est en train de passer à la télé bafamille mpe baomona biso abike non sumune azana lokwa azwi mbongo mbaa moko telefone aloyeya noleka na parle nayo ayebi ndenge ozwi combien ozwi te ocomprendre ndenge babilo moko boye soki ozovivre na monde na biso ozaka na théâtre il faut ozala cascadeur soki oza neti nga bona nabwaka bato mabanga te okosouffrir mpo nga mpenza ozela ngo olemba te na obwaka te so osengi na obwaka yo mais de nati tellement nazala koogeye na kobwaka bato te c'est que c'est donc théâtre sans libanga mobulu na bino Kinshasa sans na bien Kinshasa sans libanga eza mobulu mais le PDG ya Nel faut boka Tshisekedi pratique la wana mais la ebisa yo na loba no mambo eza makambo eleka na Congo ya wana sans libanga na Congo eza nini jalelo nde jalelo na bino jalelo omo mobuta loba wana yango nde vivaka exemple bakunda defao Tshisekedi aza wana te okoyokaka motu nyonso aleka wana soki ya ministre grâce ya chef de l'état voilà pourquoi tozokunda na kimia bona boye mabe ekoti vraiment te tosukisa mpona lelo mpo lelo mpe yanakanga mipandi bino moko na ndako bocomprendre que il faut azalaka mpo tobetaka masolo yango boye mpo nyonso na polele claire nyonso na claire babeka kofinga moto me tolobi nde polele en tout cas soki ezokisi bino naza na temps osenga pardon te il faut mais oui tala nazwa ntango kozoka pota mo na nzoto na nga komonango liei na ngai soki ozopense pota wana mais nazolela ye kuna za te c'est comme ça il faut ezala na bacongolais olobi ne likambo ezoswa ye osenga esu pardon osali mabe il faut tika lesui azangi pongi lobi na ntongo abeta jalelo te wana omonake tokoevole ekosila te mais ekosila jo ekoki kodimine parce que nazoyebi biso tala bachef de l'état taka premier ministre atelinaka
mais balobi que Congolais lela libanga Congolais lingaka libanga po libanga esalaka babien moko boye ata ope so na bwaki esaloka bien en tout cas pour le libanga na lelango fort na petit na moso na côté espace oyo tozali petit na Liverpool abokanga ngulu na mosquée donc ngulu akoti na mosquée nani akolia ye donc c'est-à-dire mobali ya bato akoti na kati ya ba akozwa ne mutu te po aza deya na mwasi na ye c'est-à-dire libanga esalaka bien mais le problème c'est quoi tokoma okadre mabanga na place otya mabanga te na tala bacinema américain nanani nanana natika omona Arnold Schwarzenegger abwaki moto en plein film mponi basorganize bayokani ke tobwaka te na bachaîne mosusu ekoma ambiance ya tournage nabwaki mabanga tobwaki 60 personnes c'est pas un problème mais chez nous eza na bafilme mosusu otala te nakobanda nakotanga kombo ya bato na bi tableau nyonso abandi kotanga bakombo ya bato abandi kotanga tangi finalité message eleki bien te yango ngai déjà na ndenge na nga moko na se décida nabwakaka bato te mais nasala mokolo film asengi pour lobi abenga ngai. Merci beaucoup. Ah, obeta yo ngulu na kati ya mosquée. Yo za na chéri mote na poto. Po bike ba comédien ba artiste. Yango nde bo vivaka. Bo option pezali. Ndenge zo komisela biso ko za ngulu. Est-ce que baliaka ote quelque part bimiso ba bende pa di banda mosquée ba kati ba lambi yo na. Na lobi na yo na poto. Na bandeni. Poto de biga poto to cheka poto za poto za ndambo. Poto mobimba. To chaka libanda mobimba. Na bino na bangola nani muto otombola musapike avivana nga lokwa mobali na azate et puis so atomboli musapi aza pe na preuve te et puis naza na bango te ça va mama bawanga niyo yango non obenga biso olobi mabe na wanga niyo oso na preuve yako mona ngai to sikisa makambo awanga niyo na wanga ni te naza na mambo wana te nalinga yango te moi j'aime bien naza na mutu naza ne pembeni boye ke mutu mobo avandi na ye kuna mutu mosu osepela ngai ana tikalika mama 3 te nalinga biloko wana te liloba nde osuka tosuki ana yo liloba suka mpo na lelo napesi bato tu oyo balandanga na même chaîne oyo mbote naza na mpo na bino à tout moment bobenga na répondre à l'invitation na compliqué te na mutu mo yembela nga téléphone te nga monde na ba téléphone nga et puis nga monde na me ba sac na pour na tournage donc ndenge ba yebisa bino que rock c'est un orgueil oui naza orgueil mais na zala ka orgueil ya kopesa na ba ninga pasi te orgueil ka ponza mbasali nga très bien bâti et puis oui nga pe la confirmer on peut confirmer na quand tu boya ngos nenga quand tu boya pour bona go boya ngote pour naza Kinshasa mundu na kenda na kenda ta bandundu te donc mais oui naza na Kinshasa donc numéro na peut faire ça na mo bambo oui numéro na ngoza plus 243 84 75 62 721 plus 243 84 75 62 721 bambote mingi na famille nanga mazeza mama ya biso na lela ya tro eloko eza nga ba moyen po na bimission na mboko kende na yo po nga linga richesse tro bino bokenda na mbo ya okutanga donc na batutu ba yebinga na pesi mokolo espace muninga nanga ya tout le temps idée Maurice ntabongo belé donc na pesi mbote siko za na famille mobimba na pesi mbote na ba collaborateur na nyoso basala na ye na bandi na DJ na ye Liverpool na pesi Yasmine na pesi Spoon Baby na pesi Jacques Bamoyen baleki nanga na pesi Abedachou leki nanga maboko pete na pesi Johnny leki nanga ya Maël Belé doso ni tonga benga Johnny a obetango
et na pesi Johnny na guichet mbote bango tout donc na ba ba na États-Unis na pesi mutu mo seme vinanga ya odia kanga carton mo so 50 kg pour na catch na lembi on déjà na lembi catch donc non yo ya te so que yo ba problème te pas là donc quand le moins 50 kg catch une catch chaussée une chaussée bon on a fait que bilamba tira mona zoronde na lingo yo tinga catch na chaussée donc papa Vincent Kolekodi na maman Karine Kalala na pesi une mbote eska bozali et puis na pesi patience mobedi gros cœur zalaka ndozana zalaka ndozalaka mokoto nde chaussure nde mokoto yango ye carton 50 kg toyebi so bandoni ata biso to foto ba makolo pate foka ta makolo mikolo ya po mabe koti biso na donc kolio na azo kangela o mo azo kanga birok na kanga kolio po na beta 15 ans na tindi ya ko chaussure na kechite donc na ebiso a kanga zala sombi a kotise na ebiso so che le roi déjà tindaki double semelle tinda triple poto za kami balena jibe na lele fona kulutu na base Weston ne change jamais ya onde za chaussures ya onde mokoto donc na pesi bino merci énorme na pesi pe merci na rondima invitation na biso donc émission c'est le kitoko na sepeli makasi merci na sima caméra Patrick faut pas ça mini kombo na po to suki wana te tozo continuer merci pe na ba image kitoko boye kombo na pala bino na pesi lisusu mbote na ba nyonso bandima to ba ba zidi ba ko kolanda biso hésitez te ko s'abonner parce que le programme on vous emmène il y a spécial il y a kitoko il y a bien lisusu si on se revoit très prochainement na numéro mon souci émission na biso ya sika na invité mon souci au revoir bye bye